papa mbenza na message papa alobi 3 cartes yango kasi bolingo mibeko misala moi tolina bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndingo uti koloba mingi bazana tembe. Donc mingi tangu baza kolobeke bolingo mibeko misala donc akosala makasi wete asala misala lingomba akosala makasi wete atosa mibeko akosala makasi wete bolingo ezala mais soki penza na sa motema likambo wana ezala ngote moye penza bapesa yo yango ezali te pokoma na pomo ezali te po ndenge na uti koloba likambo pasi moki mbango eza kokende musika 3 quarts wana so totali na histoire ya bana Israël na o basalaki liboso ba invention babandaki na mabonde le makasi simande baye ko découvrir écriture tango bazu écriture nde sima nango nde sikoyo babani kosala ba invention boso totali déjà awa na kati na lingomba papa simo limbango tosi déjà écriture. Est-ce que papa bela dio ndimaki ke un jour kako kokozwa asala kokozwa écriture wana mandonga te aibaki yango te spirituellement lo bato moni ke écriture c'est monani peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mutu mwinde komipende ndesi ko wana pemba kembangisa mususu tango bazo yoka boye bazala ka jaloux tozomona pasi na kotongo bazofinga biso mais kasi bozo makambo pesa na bato bazofinga biso papa wa belede azo invasion aza catholique lelo akoma kembangisa mais bato mingi bazokanisa ndenge to uti ko lobaka tata sema kwa yaka bona kembangisa mais telle invasion wana écriture akiko pesa mona mondimi ya catholique atako lelo aza kembangisa mais ezala nyonso ndenge on était papa sema kimbango ndenge telobeli yango ya yaki pona mokili mbuba donc aponi kolote aponi be religion te na ba bachola kaye bango nyusu ndenge papa mfuma longo badangi na bana kolo bongo bakokende wapi ntumba ko papa mfuma longo badangi na bana kolo bola ntumba ngo wapi kaka moko papa to sukisi